Yeah. Ba décision ya ndenge wana mutu azwaka yango eza président de la république eza gouverneur te président azwaka yango à instruire na gouverneur mais gouverneur azwaki na ndenge na ye sans préparer la population. C'est ainsi que lobi na pokwa mokonzi asepelaki te surtout na ndenge ke bato bafutami te et puis bato baza na ba stock na ndaku te. C'est ainsi que Aboy a levé mesure wana pour que vie continue normale. Avant de lancer le confinement wana, il faut pas préparer tout même une semaine avant. Mais hier à Kamati Azuyango pour peut-être mesurer façon na ya régner na kata Kinshasa. Donc mobilisation na désordre. Pour nga mobilisation na désordre. Mais tant que maire, vous avez déjà préparé pour coller ça na 4 jours au confinement. D'habitude na somba kabiloko nanga pour 1 mois. Na kendaka libongo na sombi masangu na ngai na soki ba futi na sombi masangu na nga ata demi sac na ngai ya libongo wana ya 100 kg ou même sac mobimba soki mbongo ekoki. Alors ba surprendre kingate mais pasi na ngai eza pona batu oyo bazana ba moyen muke. Oh ba yeko kota ba nyongo pona basomba biloko basala boye sali pasi po bakofuta banyongwana ndenge nini tant que pouvoir d'achat ezana nous ya kokokate en tout cas tosengi ngobila a changé alingi ko akoki kozala au-dessus ya commandant suprême ya mboko te président azakaka moko programme wana ya confinement ezalaka ya présidence de la république ezalaka ya gouverneur te aya memela biso makambo na ye ya yumbi wana te. Mais c'est quand même une façon de protéger le peuple pour la propagation de la pandémie. La propagation de la pandémie. Tant que tu as qui lobby ko somba biloko bazo tutana wana pandémie ekoki ko kanga batute ce n'est pas ça lobby bato zako pakola na ba mitoki tozo tutana bato bazo sala bazo éternuer bazo loba na face à face même pas 1 mètre. Donc na ndenge agitation ya bato propagation ekoki ko sala mate ye pop asilisa nanu kini bopeto po banda bimiseli biso bafulu na balabala atikali kolongola yango te tozomona ezobakisa makaka likolo ya mosusu mesure de vulgarisation tozomona yango te pour que bato batika kobwaka biloko alakisa bato place mingi bakokende kobwaka bafulu na bango ezokontinue kaka bato babimisi biloko na terrasse bamosusu babwaki ezongi. Alors, il n'y a même pas mesure d'hygiène de vulgarisation. Ok. Alors, maman, étant que maire, na ba commune nous tout batu le ko déployer pondu et mati makasi. Yo sont mara pondu d'habitude combien et les lots sont mara combien? Caoutchouc, to sont ba kango 1500, 1000 francs. Mais les lots na sombi caoutchouc na 2000. Mais lobby na kamwa kiti na gambela 5000. Congo, pondu ordinaire Congo 5000. Donc batinyo so ana bazotala ke na teka na 5000 pe na mona pe ko somba stock ya biloko na ke na ngondako ezalaki teke par mauvaise foi kwa mona ki soki ateki na 1000 soki ezali 10 bot azui 10000 akozwa biloko ya kokende kolesa bana na ndako ndeni yango batiaki pe pondu 5000 wana. Alors ye muto a troublé population. Alors balasi mangobila to sengi yo solo la kana présidence de la république. Merci maman. Réaction par rapport à ndenge ba rapporter confinement. Mais ça du tout bien parce que ba dépenser mbongo na bango pe basumba ki biloko cher makasi. Mais ça bien, ce n'est pas du tout bien. Et ça bien te ngana zo se pela ba makambo yose. Ok, mais quand même biki beaucoup ko provisionner ndako na bino non malamu yambo bazongisa susu mesure wana. Yo monango saka malamu te. Déjà malamu te parce que bamusu bazana possibilité te. Au moins bango nde bazana possibilité mais bamusu bazana possibilité te. Yo que tant que père, je crois que tu père de famille. Déjà au bon ça qui ndakuna au bomi lengela ki malamu pour préparer temps où il y a confinement.
Souvent, biso tozalaka bato ya taux du jour. Dès que je travaille, c'est dès que je mange. Moyen na lobo mosusu eza te. Obombaki quand même biloko moi si na bombaki te. Ok, yo penza epa na yo etombé bien décision nde balongoli. Mais etombé bien. Merci. Eza leloko moko na koyiba te. Soki bakonzi balingi baboma biso tosila na ngai na bana na ndako kaka bango biso tobikaka so tobima soki tobimi te mwa tobika eza te tala nde tokomotelenga na mopika ponduti na 5 000 francs po soki ozaka na 5 000 wana kelukina ta bana matembele moyen eza lisusu te Bonjour Deko. Réaction par rapport à ndenge bauti ko annuler confinement yo moni yango ndenge nini? Bon, pour nous, c'est une bonne réaction. Parce que nous vivons dans le monde, nous avons tout du jour, nous limité, moi, lié ça, nous avons rapporté aux idées de malamu. Yo aussi dans l'état bazong sango kan. Pour l'état le bien té nenga moni biloko ndenge mateli kaka na moi semaine moko yango ali te ko arrêter bino bo en profiter na ndako. Bon ba kozong sango sim. Bon, pour nous kozongisa selon l'état alandela nanu bato oyo baomatisa biloko na baniveau ya bazando wana akozongisa na MF ifo alandela mpe bato wana pourkui baomatisa biloko wana puiske eza bata moko eza maladi banini bango bakomatisa biloko te ifo balandela bango biloko so ezalaki na bapri wana esika na bapri wana mpo esonga biso bana mboka nde ezalaka eza nango politiki te eza makambo maladi bango bakomatisa biloko na baningi wana te bon mpona kozongisa nayebi te soki bozongisa kaka on ne sait jamais. Merci. La réaction est vraiment grave. Parce que pour mener vie, malgré tous les maladies, la posture de vie sociale est très difficile. Nous avons varié à la seconde, nous avons 200 francs, 300 francs, 500 francs. Vraiment, c'est très difficile parce que nous avons la capacité à se battre. Pour tout le monde, nous avons un droit à moyen de se battre. À tout moment. Vous êtes déjà prêt, disponible au Yambaki message à chef ya bakondi ndenge nini, vous êtes déjà prêt na ndako na yo pour survivre pendant 4 jours wana. Mais toujours vivre toujours qui m'apprend na ba difficulté wana kaka pour faciliter ça té. Na ba difficulté wana ngesala keto mais quand peu pour se débrouiller na ba moyen wana ka miki pour to vivre. Un mot adressé à chef de l'État, gouvernement Gentini, pourquoi sa décision pour le banane. On n'a pas pour me dire que tant que ba mesure, ba ndenge pe ya gérer ba mesure na bango. Pour sa mesure ça m'a bêté, ça bien mais ba façon de gérer ba mesure na de façon tous à la même na ba difficulté ba mambo tout ça na moto. Merci beaucoup.
Merci, Béké, merci. Ah bon, souvent on a pas souvent ba mapa. Donc mapa na venu à Izate. Pour la lelo. Le 28 samedi le 28 mars. C'est vrai que il y a bango confinement, mais tu vois, pas de réseau bimakaka. Mais aussi, na point à quartier au besoin limité. Je vois relier ça. Tu vois, il m'a sous maman pendant bango. Pour nous, la mec qui est tout le monde pique côté 2000 francs, mais il faut mon nom pique en gros. Donc, il y a des enfants de mon appel sur dans peu de temps, ma pixide. Vous voyez? On a moi soit qui n'est pas plein.